ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote na bino nyonso bandeko balandi bo message kolanda biso à travers ABC One, la chaîne numéro 1 mais la cabine toujours actualité to elisusu toujours na cadre comme amino information peut qu'on faire épanouir mboka na biso to ambi pour na bino chercheur moko de la place oyo azali na message to azana orientation peut savoir ya ko communiquer na bino nyonso bandeko balandi bo message kolanda biso na yende to koyeba ko solo tout au long ya émission na biso aza déjà penenanga na ko tika bino bo faire beau découvrir na bi kande biso to lobaka tout le temps Jésus-Christ est le number 1 na yango na sengi na bino bo so ba note block na ba biki na bino pona kokoma parce que makamto ko so la lelo est vraiment très important. Je vais déjà saluer mon invité pour aza déjà à ma droite. J'ai dit bonjour papa. Bonjour maman. Bandeko balandi ba monyo ka mokolo la lelo est-ce que se présenter ba yeba ozana ni pe nini osala. OK. Comment nangai aussi la yemweni Joël. Nazali chercheur ya ba données fiable historique pona babantu borigine ya babantu nde na sala ba recherche e makasi pe ya kitoko nde tozoluka na kati na yango poto tombola mboka na biso Congo. Voilà, merci papa nanga historien. Tous a besoin na bino pona koluka ko canaliser orientation malam pomboka etambola lolenge et sengeli en tant que historien situation mboka na biso ndezoleka par ci ça et là. En quoi vous pourriez être utile na population congolaise pe na bakambi o bazo kamba biso et loko nini de spécial parce que ba historien baza ebele et loko nini ya spécial ozanango parce que ngana to so les gens en boucle na ebi qu'est-ce qu'il faut et loko nini pena ko balandi ba olanda biso ba koyeba do spécial ozana ngo ko communiquer na ba supérieur na ba encadrer pe na population congolaise en général. Et loko d'abord ya motuna ezali ya motuya ezali ba dirigeant na biso quel que soit na ngambo o bango bazali nazali koyebisa na bango boye bazali baoyo bawuti esika moko babotami esika moko na origine minière ya babantu ba descendant ya Kam oyo bazali ba descendant ya Kam na kati ya ba descendant ya Kam bandeko oyo bakoko oyo tozwi Kachoko na koko kaka yumbu bawutaki après Éthiopie bakendeki na Asie. Tango bakomi na Asie bake kovanda entre Yemen na Arabie Saoudite na désert d'Arabie. Nde sika mboka mulembe zalaki. Nde sika yangwana babotaki bana oyo. Baboti mwana ya liboso kombo na ye Mbala. Mwana ya mibale babotaki kombo na ye Kuba. Mwana ya misato o bango babotaki kombo na ye Luba. Mwana ya mine o bango babotaki baye kopesa ye kombo Lunda. Mususu kombo na ye Luwa. Mususu kombo na ye Pende. Mususu kombo na ye Songe. Mususu kombo na ye Sonde. Mususu kombo na ye Kwese. Bana oyo babotami na zikuna. Kaka bango babotaki lisusu kuna bana ebele. Bana wana babotaki kuna nde bake kopesa bendisi mibale na bendien. Nde bendien otozali komona bazali na suki krepi na mutu baoyo bazalaki ko désobéir na Darius confère même la Bible bato bazalaki ko vanda na côté ya midi nde ezali bana ya bakoko wana babotaki. Nde endisi ya mibale ezali ba indien oyo bazui corpulence na teinture ya Éthiopien parce que nde sika wapi bakoko na biso ya yambo bawutaki bango pe bazwa muke teinture na bango me kasi ba vandaki kaka nyonso kaka kuna te me kasi barab babingana ki bango tango babingani bango kuna baye na Egypte tango bakomi na Egypte baye ko sala mbalakuba tango basali mbalakuba basali pe mashita mbanza ba adoptaki système wana bango nyonso bakomaki peuple mbala parce que ba adoptaki système mbalakuba
mbala bambala nde bazali ba originaire ya makasi pena likolo bakoko na biso parce que baadoptaki système mbala kuba culture bango baadoptaki nde culture mbala kuba parce que bazwaki valeur ya maloba ya ene na bango ya kulutu na bango nde mbala nde ya mibale nde kuba nde yango babengaki mbala kuba nde bayaki kobimisa makanisi na ya bilamba ya biloko bilamba ya kolata o tozomona barafia na baposu ya banyama nde baadoptaki yango a partir ya Egypte na tango bandimi bongo basalaki bumoko makasi me na bumoko na bango wana bavandaki kaka te babimisaki mutu oyo esengelaki akamba bango nde Pharaon Mentuhotep tango babimisi Pharaon wana Mentuhotep na Egypte nde baye kokoma bato moko ya makasi à tel point même bayindo bantu bayaki siko ko conquérir même monde ko conquérir monde parce que bazalaki bato na bomoko à tel point le nom Paris parti de l'Égypte et pour l'Europe le nom père mwaneto muneto na kimbala pinginini na kimbala na chiluba pingane nazo bisoki ezali ekolo moko à l'origine kaka ezokende ko changer na mwa ba tonalité muke po bato bapanzani kote okei bobali kote bobali minoko ezokende ko beba ezokende ko sanga. Merci papa en tout cas eza clair que bato balana mumbu baza bandeko fayu na ndeko président de la République bazali bandeko olobitu bwanda mwana mboka yo mutu ozali ko tia tribalisme guerre civile faut ozana kimia parce que baza bandeko papa na ngai en quoi bino bosali ba étude à likolo olobitu bozana méthode bozana mayele nini ya kosala pona kosisa guerre ezali ko se créer kuna na est to na ba ethnie comme par exemple guerre ou kozala kamona sapo oui les cas qui kuna bino bozali na résolution to mayele nini boko ko tia en place pour guerre wana ezali te mayele ngoza olingi kai mayele ezali boy ozomona ba chef coutumier bazokamba lelo ezana babisika ebele bacha ba chef coutumier ba mususu parce que bazalaki ndeko ya ministre batie chef coutumier mususu po azali ndeko ya député moko ya makasi nde bakie ko tia chef coutumier ebisika wana esengeli gouvernement na biso président de la république ajwa makambo oyo na considération makasi esengeli abengisa biso soki abengi ngai nazali na bato oyo bandeko na biso ba historien bazali ba oyo bayebi ke na coin songolo ekolo ya liboso ekotaki ezali ekolo songolo mabele wana bakonzi nango ezali ekolo songolo babikolo wana esengeli biso siko tokosala commission na bino media na biso kotambola na bino elongo batie ba moyen logistique to bandi kotambola to kokota babisika nyonso wana bitumba ezali to sololi na bandeko wana enfin ke bayebaki o azali ndeko oyo atako ayaki moto ya liboso parce que lelo oyo tant que bato wana bayebele bazali déjà na babisika wana lelo oyo biso esingi to tambola to conscientiser bango bayebanake oyo azali ndeko parce que mabele oyo bakaboli babikolo bakaboli ba pays et ko sala ba pays mususu ko sala makaka na conférence de Berlin parce que agriculture même ezalana ba limite te agriculture ko longa oke kuna oke ko sala bilan oyo awuti kuna ayeko to asala bilan mabale ezali na kati est-ce que soki kaka ba bitumbe ezali ko continuer to ko bando ko bomaka na bano to zali ko bota na mbama balo to zali ko kota to ko bando bomana kaka biloko wana esengili esila bitumba esila parce que lelo nga moko nazali chargé ya relation publique lisusu ya alliance ya bambala na ba communauté sœur ya Congo esingi to sala forte mobilisation mutu nyonso ya koloba makambo ke bitumba ezala na mboka oyo biso esingi to barenzela na ko mobiliser to ko sala forte mobilisation pona mutu oyo aligné développement ya Congo te to ko barenzela pona bato oyo bazali koluka ke peuple congolais ba souffrir biso to ko telemela mutu wana en dehors ya kuna nazali lisusu na groupe ya ba musique folklorique mbala na ba communauté sœur oyo nazali pe lisusu na kati lelo pe nazali lisusu membre lisusu ya mission lisusu ke mbala donc esengeli to lutter to conscientiser Congo mobimba s'il s'agit même chef de l'État élargir projet oyo
tokende ne fiske même na niveau ya Afrique mobimba. Merci la kati malobate papa. En tout cas, makambo zo le eza tellement grandiose que nous t'en comprendre yango aza yonanga oyo vandi sotala na yango ozo pesa biso ba idée makanté belé. Est-ce que so sala eloko moko oza na expérience nini par rapport au teboni oza papa quand même ko ignorer yango te expérience professionnelle nini oza nango par rapport ya musala oyo ya ba recherche au sala to au sala musala moko boye o ka recherche parce que zo ka poste moko eloko nini so exercer comme profession makasi na mboka. Mama na ngai ndenge ozali komona kapo nga nazali ex cadre ya immigration ngai nakota na DGM depuis 1998 nazalaki comme agent collaborateur pe chef d'antenne nasali na bapa ikongela nasali même na période même ba barrière nazalaki na masimani barrière ya masimani nasalaki en dehors ya owana tina yeko zo numéro matricule na grade ya commissaire adjoint na Keina Kayemba comme chef d'antenne ya Chamajam frontière ya Chamajam na Kayemba kuna même ceux qui otali rapatriement ba réfugiés zangolais zo bazalaki na Congo po bazonga na Angola nga mutu nazalaki chef d'antenne ya kusinya quand même ikanda po bato bangolais bazonga na mboka na bango na 2005 ba désordre même Kayemba wa nga nazalaki kuna oyo mboka wana mususu wana mwa vuye zalaki kuna nga na yebaki makambo nyonso wana nazalaki chef d'antenne na longwe kuna comme chef d'antenne ti na Keina Kaungula nazalaki pe chef d'antenne na Kaungula kuna kaka ya DG na longwe Kaungula na axe ya Tembo na territoire ka Songolo na longwe kuna na Kei ti na Yumbi nazalaki chef de poste ya territoire adjoint ya Yumbi esika même des ordres et uti ko kote o bato ba kufi oyebi na makambo susu ya kuna na Yumbi nde kuna ngai soki na koki koloba yango Yumbi batende na banunu balingana kate banda meme banda soki oke kuna tuna bango ezana député même mususu baboma ye na fleuve il faut yeba batuana batu nini oya kotaka batuana bakoyeba na Yumbi tuna meme bolgo na Yumbi na bolo député wana akufaka kuna polémique na bango ebanda na babiloko wana esingidi siko korenir ba chef coutumier na ya nani ya batende na ya banunu ko sangisa bango ko passer bango réconciliation ko solola na bango po désordre wana ezale lisusu te banunu baza ba riverain ndako na zamba na ebale puisque kuna ezana ba yilo na Yumbi ndako na mboka ndako na zamba alors olongwe lisusu kuna bande kuna makambo ya kuna ezali oyo kendo pasteur ya mutende akoko kendo ko kamba kuna te kaka na kati ya Yumbi mutu pa ko longwa wana te akende ko sala na bolo donc babiloko wana ezali mabe to esingili to telemela yango to ko tambola ti bamboka wana ba Yumbi wana po ba désordre nyonso wana esila po ngana yebi Yumbi conflit ezalaki wana l'église ya bima nga mutu nazalaki wana nazalaki chef de poste ya territoire adjoint des autres ezalaka wana église ya bima to kanga kango nano mikolo yango na lobi ti mokonzi na bango akuta Kinshasa akende kuna tina longwaka kuna na 2009 na Yumbi na longwe kuna na kenge na kendi comme chef de poste principal adjoint ya district mobimba ya Kwango lelo comme province nga nazalaki CPPA ti un certain moment bayaki ko suspendre titulaire na ngai ngane mutu nazalaki titulaire na kenge ti na longwe lisusu wana na longwe wana na balongoli ngai na ke na bandundu ville nazana ba notification nyonso na ke bandundu ville comme chef de poste principal ya ville wana ya bandundu bolongo na ngai na immigration ezali ba makambo na koki koloba te puisque etali na domaine ya sécurité na koki ko trahir te soki mokonzi azalaki mabe soki nani azalaki mabe na koloba yango te puisque baza ba kontoza kaka censé ya collaborer na bango po bazali bana ya mboka. En tout cas mutako tchana maison civile yeyo parce que boyoki bino moko expérience ni azanango place ni na mema solution ba conflit ethnique place ni ayebi même ba origine ya ba peuple congolais partout ba boyoki bino ko ba Egypte ba Israël en tout cas bino biso moko toyoki we comme si biso te bakate toyebi yango nango te comme presque kokende tendre vers suka ya émission na biso en tout cas papa na ngai ezaki vraiment intéressant ya kokuta na yo parce que o apporter solution est-ce que na baninga na yo ba historien musuza na bango siko sala ba démarche ya kokotisa lettre moko na gouvernement pour ba débloquer mo situation pour na tina ko mema mo solution oyo pesi na biso na écran na ba imboka bazam ba rétro mususu bazwaka comme sur télévision te comme sur internet te est-ce que bosi bo sala yango mama na ngai
tozali awa nazali na koplanifier bamosusu ezali nde bamoye ezozala puisque esenge nabenga na babisika mosusu bachef coutumier bazali nabengi bango baye awa boyo nasololaka na bango na makambo oyo nakobenga meme bachef coutumier moko na moko nakoya na regroupe meme ne puisque 10 personnes bakoki koya awa ezali na biloko mosusu mama tozali ezali meme kokoma moyo ozali komona nakomi yango ezali etuni mbala na betuni ser tribu mbala na betuni ser ezali nakomi yango ezali na makambo ebele pene mosusu nakomaki awa mais sikoyo esengeli nasala balivre mais mpona kosala balivre ezali mpe bamoyen parce que lelo oyo bato bazokorejete culture na biso mpona kozwa baculture ya bato mosusu na ndenge nini okomona ke malamu obetela ye masolo ya barévolution française obetele bamasolo ya banapoléon obetele masolo ya bato ya bapaya bango bakosepela nango makasi mais soki ozobetele masolo ya mboka bakosepela nango te donc bango balingaka kaka makambo kaka ya bapaya ndeko na ngai mama na ngai lelo nazali koyebisa bino ke esengeli bandeko wana gouvernement abengisa biso soki abengisi ngai nayebi bandeko wana tozali na bango eza kutu na nga moko tina commune déjà na komaki na présidence ya république pour le fisc même annulé apesa ordre baluka moyen ya kozongisa ngai ne fisc na immigration et permettre ngai mpona tambola na babisika wana soki peut-être affecté nga quelque part mpona kotiaka mpe kimia na biteli ya mabele solution nano ezwami te mikanda kutu nazwaki napesi yango nani honorable Peter Kazali mikanda depuis kakendeki nango na lelo suite mpe eza nano te mpe lokola bazali bakonte ata kozobenga bayamba lisusu batelefone mpenza te navandi na ngai alors moyen nakosala nini yango tovandi na biso tozotala kaka mais je sais que bakonzi ya immigration bayebi ngai nefisie même conseiller ya matière ya sécurité conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État ayebi nga malamu ye kutu asimbanga na loboko tina bureau ya directeur na ye lera azalaki DG ayebisi ke no annulé décision bazolaki nga pour intervention ya bandeko ebele bazalaki ba Théophile Mbemba batoni mataliwa ba intervenant autour ya dossier na ngai mais solution ezwama te na lelo oyo tozali essayer tobakisa implice na kati ya mboka na biso tobakisa implice ne fiske ya boyebi mboka na biso Congo donc koyeba notre Congo ezali kaka tobeta ba histoire ya banzinga nkovu te bakasavu te mais sengeli toyeba babisika biso toutaki babisika bakoko na biso bakotelaki na banzela bakotelaki eyebani ke basongolo bakotelaki nzela songolo so ekolo songolo bakotelaki nzela songolo bayaki boye na yango siko tokovandisa ba chef coutumier ya ba frontière oyo bitumba ezali ba desordre ezali totika donc ba desordre wana esalama lisusu te to mettre fin na babiloko wana donc to mettre batika babiloko wana bitumba ezala te na mboka na biso kimia ezala mokonzi ekolo na biso Félix Tshisekedi akamba ekolo na biso na kimia nyonso na lolenge ete peuple congolais ba vivre en paix biso nyonso zala na kimia. Merci papa na nga bandeko balandi boye kolela ya papa maele ezali awa ba stratégie ezali mais ba lettre depuis ba kotisa solution ezwami na mtena yango mokonzi yo landi biso ezali cadre moko na de la place oyoki message au papa lancé pour kamutema te numéro na ye kozala affiché na ba écran wana ozwi yango pona kobenga soto bengi biso tokobengela tokozwa kaka mbala lelo zamba ya liboso te tokobenga ka etango nyonso pona tina ete ya kozwaka toujours éclaircissement na makambo tali mboka na biso to ba origine na biso en tout cas tokomi na suka ya émission na biso moko lelo grand merci na bino so misa ko na biso na invité na biso mo baloba suka to eloko bosani koloba to na message pour lancer na population congolaise en général au pesa yango pe na ba autorité pe na bato ya motema malamu bazali ebele bakokola no pe ko soutenir projet oyo malobani uzana ngo ya kolancer na bayimboka ngai nazali kosenga na bayimboka kimia ezala président na biso Félix Tshisekedi le reste là bazali pe kaka bandeko atako ba mususu bazwaki kibokonzi te baleki te mais oyo azui azali kaka ndeko na biso to simba ye la main dans un esprit
des nationalistes respectueux. Donc to simbaye poto tombo le kolo na biso Congo. Donc ba oyo pe mususu bazali na ngambo ezala ya FCC bambuta lumeya banani kuna bambuta kapanzi bambuta kimbuta. Donc bango nyonso wana bazali kaka bandeko na biso. Donc to soutenir bango, ba soutenir pe be mission oyo, ba soutenir ba chaîne oyo po ba message oyo etambola malamu netandi mobimba ya territoire national. Donc botambola moko na moko et surtout esengeli peto pona bandeko oyo esengeli ke bakotambola lisusu elongo na biso po totia kimia na biteni nyonso ya mboka na biso Congo. Soki bakonzi bayoki biso, soki bakonzi basepeli na émission oyo, soki basepeli na boyebi na biso atako ya moke mena yebi ke ekotambola po ete totombola Congo na biso bana ya Congo nyonso ba vivre etozala bomoko oyo nyonso oyo akotambola na mbeba akotambola kozanga kotosa mokonzi ekolo na biso nyonso tokotelemela ye tokobare nzela contre ye po ete ekolo Congo biso nyonso tokende na bomoko ndenge bakoko na biso bayaki na bomoko pe biso esengeli towumela na kati ya bomoko wana. Obeti sete mingi na ngambu ya pouvoir bongo na bandeko kuna ya opposition na bandeko bazolanda lamuka oyo kamami na ndeko Martin Fayulu mwana mboka message ni ko lancer na bango baso ngai nazali koyebisa bango balandaki ndeko na biso Martin Fayulu. Ndeko Martin Fayulu azalaki candidat na présidence mais kasi lokola lelo oyo tozali na président ya république na biso oyo azali kokamba mboka na biso na bandeko nyonso wana na ye ndeko na biso Fayulu bazala ensemble bakutana na ndeko na biso oyo mokonzi ekolo basolola pe ndeko Kabila oyo azali mokonzi ya FCC yepe elongo bazali pe bana ya mboka parce que na pesi schéma ndenge nini toyaki ndenge nini bakoko na biso bayaki yekutu makila pe lisusu ya mulunda e azali oyo azali tata moko mama moko ne bandeli yende tata ya ndeko na biso Joseph Kabila. Bandeko oyo nyonso oyo basangana na lolengete soki pe balingi babengi ngai esika nyonso balobi kete ndeko Kabila bengi ngai nakokende na solo na nakosolola na ndeko président de la République nakosolola même na ndeko Fayulu nasolola na bango ete kimia ezala na kati ya mboka bomoko ezala biso nyonso to soutenir président na biso ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Merci Matanzi mingi na yo papa na ngai pour répondre na invitation na biso to comme presque déjà na suka émission na biso. Grand merci na bilo nyonso bolingaka analysons ensemble. Merci na nyonso opesaka biso miso pe matoyi ba siffleto ba nini wala bozo kama makele ça parce que il y a de la nuance à Kinshasa ba résultat ya examen état essai bimaki yango zo sala que makelele eza na kati en tout cas bolandi na bokebi nyonso ma chercheur na biso atalisi biso na bino tozaba na tatabo moko tozali bande kimia ezala partout bozali kolanda émission ezala partout botika ba guerre civile eza na litoma moko te. Quant à moi déjà je dis merci à mon ingénieur Aimé Kazaka et à mon cordon Jimmy Boembe. Quant à moi je vous dis déjà au revoir et on se retrouve au prochain mois. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.